Et tout ça, la sonité, en tant que grand acteur politique, qui n'a connu tout ça, là, quand on Tango Mobutu, au Sala qui n'a Kabila, Losali, na Félix Tshisekedi. Tu crois que bien en transhumance ou bien souci quand il y a Rosali Lamboka? Sonia Nini. Il y a qu'au changer. Et ça, Nini, c'est bien en transhumance. Mobutu a Koufi. Hein? Alors, bon, Moto Alingi a ça. Navandi, na sali d'abord Makamboya, Kosangi Sabana Congo, dans le cadre de la comité de bons offices, na Mbutamutu Nendaka, et puis, na sali opposition, et puis Nathalie, il a besoin intérêt à Mboka, et Kosenganga ke, Nazala, na président Kabila. To vandi na yeti, to komi, basangani, FCC Cash, bapanzani. Ngaza acteur politique, nazotala. Pimba la moko, mokonzi abeli. Habito tika mboke kenda boite. Bana Congo to sanga. Nakanisi zaka anga mokote. À un moment donné, au moins on a même parti au minene, ensemble minene, bazaki sokolo bate. Bazaki kozi abia, po sokolo bisiko la kisi okwate, olingi bana mbokate. Donc, na boyi motote, na landi appelé à patrie. Hollandi appelle, mais tant qu'on est on va renouveler loyauté na Joseph Kabila. Loyauté, vous allez qui passe que vous allez qui n'a beaucoup ou bien parce que vous allez qui vraiment sur la vision politique. Makambo Tonio Kosala. Makambo za Kosala Ayeba. Transparence et accomplissement et devoir. Na sali devoir, pe na miso abatu, batian sobaye. Tant on a monité, intérêt à Mboka, et singité, nazala et pas à Moko. Na lobby en groupe polé, na pesi ba raison nangai, na bi voilà, pour nangai, tali boye. Ngaza mutu aliboso, oyo, andimi, appelé à président, et ba mususu bayaki, liboso. Peut-être ba mususu bakoyasi. Moto na moto, Nandenge naye, moto na ça dépend. Est-ce que ça c'est parce que aux allez se souhaiter PCA national alors que aux allez qu'on a cadre il y a FCC cash alors que remaniement ou bien nouvelle mise en place c'était que ça les manaba entreprise publique le col aux allez écarté il y a mozo luka ici ya ko lia moi kwanga amoni ce qu'on a kanisi malama comme ozo loba eza le col ozo finga ngai parce que en politique à Lukaka ici peut-être mais ils ont la développement politique mutunyoso alandaka kwangate mutunyoso alandaka bolingote mutunyoso alandaka koina motote moto na moto akolanda ndenge motema na etindi pe yebi pona nini soko ezalaki obe pona poste. Pour nini tant que FCC cache si tenga na katsaki na binaya na vandi boiti ici na si mandat na ngai mandat na ngai zaki 4 ans na saiti 5 ans et 3 mois bosiko so mandat ici na sala nini na tingam te pour état de droit ya ngosko zo luka mandat mususu mama ozakolo babongo lokola soki ezai soni te moto soko alingi mosala aluka musala soka yokinzala ayokanza te eloko yo président Tshisekedi asengi biso atuni te bato ya nzala baya te atuni baye balingi ekolo baya na pasi na kokoso mais le tomote to bengana banguna le tomote to développer 145 territoires abo pia tout le reste wana ezali moi matumoli moi songi donc ceux qui paient ngai na kolanda matumoli te na kolanga songi te soko lobi ke na yo monike na yo kinzala bongo na ke kuna nandi makaka soko yo monike na zali na epai bopona bolingo ekolo nandi makaka mengai na yebike na zali pa bolingo ekolo. Est-ce qu'après Félix Tshisekedi ceux qui président musu soyé ceux qui pa bengi yo otika Félix Tshisekedi okende ko travailler na ye pona bolingo mboka ndingo soloba oza capable de ça là bongo siko sona kufia avant
te toyoka te iyo toloba soki sikoyo nga lobi na toza kolandela chronologie ya parcours politique na yo ozobanda chronologie ya parcours politique na nga kosuka te sikoyo so nakufi avant te tozoloba soki sikoyo Félix Tshisekedi pardon toloba nano makambo ya sikoyo soko bandi ba si tokowela gâteau ya anniversaire na yo ekomi nano te alors que okomande même pete sikoyo tosala nano oye pa boye eloko nini etindi yo nalobi sikoyo bokosala nini na koloba sikoyo mais soki eza obe oyaki kuna boye ekosala wana lokola moto moko azali so na kanda so na likunya soko na nini te totala liboso sikawa ndeko André Alain Atundu ambassadeur André Alain Atundu awa olandi ndeko Félix Tshisekedi na kati ya union sacrée otangi charte ya union sacrée comprendre ezali nini na kati olandi nini parce que lobi pona situation sécuritaire oui mais na kati ya regroupement politique on a même si sikawa et c'est mieux na noter la plateforme électorale on comprend nini o bato bala bakaki union sacrée ezali vision nini on comprendre na kati po ozala convaincu kota na kati balobi yango nini amour de la patrie face na danger face na problème de développement c'est ça l'union sacrée to sangana na leadership ya président Kabila est-ce que l'on sikoyo soko olingi obunda balobi kende obunda na sous l'autorité quoi général Maël mais Maël moto eza important mboka moto eza important parce que ozobundela mboka est-ce que ça parce que FCC famille politique na yo ancienne et boycottaki processus ya enrôlement des électeurs oui ezali ko boycotter tisika oui biteni nakendaki bumba tango balobaki makambo wana nayebi te soko FCC motaboyi soko secrétaire général ya PPRD alobaki te na kombo na ye po ti lelo oyo namona communiqué moko te ya FCC balobi ke bato na biso bakenda te donc yo s'enrôlaka na yo te fo tolobaka ngai nakende korole natuni mpe bato basenrole mpo na nini ngai nauti bumba tolobaka bo nauti bumba namoni babesoin nyonso toza nango na bumba nayebi role oyo député akojoue sikoyo ngai nayebisa bato ya bumba te bomikomisa te mpo mbula mitano bumba ezala na député te mbula mitano moto moko akolobela problème ya bumba te wana eza nini olingi ekolo to bolandi intérêt na yo moko donc yo malgré demande wana ya famille politique na yo yo s'enrôlaki na yo nasanrolaki na bumba nalobaki mpe yango